Ngai prophétesse Anne, Bokolanda très bientôt émission Nanga sur cleboaoriginal.com. Émission, il y a Nzambe, titre Nango, nouvelle création. Bon, bakambo échanger, il soit bengingai, donc ce qu'on a là, Bokolanda émission Nanga, Bokotia fois na binonga pe na tia ngai, miracle et salami. Mais bien aimés, vous allez suivre bientôt mon émission sur la parole de Dieu, une nouvelle émission qui va se titrer Nouvelle création sur cleboaoriginal.com. Oyo bazana kondima bako sangisa kondima nangai bako mona loboko nzape miracle nzambe. À très bientôt na cleboaoriginal.com. Zamba pambola bino. Korea bashendere besore babakuru busanta rabakara bashendere besere babakuru busanta rabakara babashendere besore babakuru busanta rabakara bashinda rabasaria Korea barabashekere beshinta rabasore babakuru basanta rabakara babashendere besore babakuru busanta rabakara bashendere besere babakuru busanta barabakara bashinta. Jésus, Jésus Christ de Nazareth, de ressuscité du troisième jour. Jésus, 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 Jésus. Tu as dit, celui qui invoquera mon nom sera sauvé. Jésus, 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 Jésus. Je t'appelle, je t'appelle, je t'appelle Jésus, Jésus. Viens, prends le contrôle de toutes choses. Oh Saint-Esprit, je t'invite dans ce lieu, je t'invite à cet instant. Viens prendre le contrôle, viens mettre les paroles dans ma bouche, viens parler à ton peuple. Saint-Esprit, 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 alléluia. Esprit de Dieu, esprit de vérité, esprit de paix, de joie. Oh Saint-Esprit, 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 viens prendre le contrôle de toutes choses. Merci pour ta présence, merci pour ta gloire, merci pour ta grâce, merci pour tes bienfaits. Au fait, tu es Dieu, tu resteras Dieu pour l'éternité. Béni sois-tu. Oh, alléluia, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, alléluia, le maître de toutes choses. Sois béni, papa. Alléluia. Mbote, 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 bandeko, balingami, alléluia, bana nzambe, bana nzambe, bana na lokumu, bana o batonda bolingo, bana oyo nzambe akufela ki bango ne krusu, nzambe ayaki ko sauver bango, ayaki ko zwa masumu na bango, ayeko pesa bango kimia, bana oyo bazana lokumu, bana oyo peuple choisi, peuple élu, alléluia. Bote nabino, merci mingi nandenge bolanda kangai, merci nandenge boyoka sene manangai, merci po na bolingo nabino sukatendelo te na kati na biso banana nzambe. Merci cher Saint-Esprit pour ta présence, sois béni, merci pour ton onction qui est là papa, merci Saint-Esprit, sois béni, je t'aime Saint-Esprit, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, tu le sais bien. Oh merci pour ta présence. Baningami lelo toko solola likambo ya mungwa lisusu na zongeli yango puisque bandeko mingi babenga kinga po batu na ngai mama olobaki likambo mungwa opesa biso ba verset biblique pour na mungwa to comprendre yango très bien te to yoki yango bien te donc zongela lisusu émission ya mungwa na mai na l'huile d'olive yango na zongeli yango susu lelo na osola su likambo mungwa ezali na puissance munene, puissance ya guérison, puissance ya nyonso, puissance wana soki yo opesi yango puissance ye azali élément oyo nzambe asali, mais pour azwa puissance il faut yo oloba opesa yango puissance. Nzambe asali yango po na but donné. Mungwa ezali symbole ya bolingo. Mungwa ezali symbole signe ya alliance nzamba salaki na banana e tango azako sa alliance bazako pesa ba offrande alobaki batia mungwa yango ndeza signe ya alliance na Lévitique. Siko biso signe alliance na biso ezali Jésus Christ na makila na ye. Mais ba élément oyo nzamba sali eza toujours na puissance. Ba élément nyonso nzamba sali apesi biso yango po te biso to sala yango alobi to régner to dominer sur tout ce qu'il a créé. Donc mafuta oyo yem ta sali nzete ya l'huile d'olive asali nzete botimbu mambo sali
sali huile mai oyo ezaye moko symbole na ye moko azali mai lizipa na bomoi ye azali Yesu azali mai olinga te komela mai kusukola mai na kati ya libumu na yo na nzoto na yo 70% ya mai na libumu ya bébé mai. Ba élément misato eza très important na vie na biso to négliger kango mais ça na importance mingi. Importance wana ezali biso mutoko tiango biso mutoko pesango importance pour puissance eza na kati na maluba na biso puissance eza na kati na biso par molimo santo oyo to yamba Yesu kwa mokonzi pe bobigisi soki obengi Yesu obengi molimo santo soki obengi molimo santo Yesu azawana donc puissance wana ezali Saint-Esprit za na kati na biso donc Saint-Esprit za na kati na biso ye wana puissance za na kati na maloba na biso oyo yo koloba yango nde ko salama nzambe asalamu ki na maloba na ye nzambe asabenga nyoso eloko mo ezali ko exister te ya bengi yango na puissance ya maloba na ye esalami donc na biloko nyoso soki yo za na foi na nzambe oyo asali yango foi na nzambe wa pesi yo bokonzi nyoso na biloko nyoso ya asali oyo yo koloba yango nde mutoko salama. Soki oza na maladi oza na pasi eza kosala yo okamati mai lobi o sambeli o pesi mai wana pouvoir o mai eza na pouvoir mais puissance nde eza na foi na yo nzambe o ya pesi yo puissance eza na yo po ete molimo santo eza na kati na yo pouvoir eza na yo okende kolukango na libanda te eza na kati na yo par molimo santo eza na kati na yo soki yo yebi ke Yesu eza na yo o yebi ke molimo santo eza na yo donc pouvoir ne sa pesi yo alobi a pesi yo pouvoir ya ko marcher sur le serpent le scorpion et toute la puissance de l'ennemi rien ne peut te nuire o kamati mai o sambeli nango o kamati mungwa o sambeli o tiango na kati ya mai o sukoli nzoto 3 jours soko monike oza na kati lutte na kati na chair ozo mona keza normalité o suko nango 3 jours o longoli biloko nsoma be na ubeleli makila Yesu Kristo o lobi mungwa wona mai ndenge Élisée a akendaki na Jéricho nzambe na ngai Élisée akendaki na Jéricho akoti na Jéricho bayambi bien atuni bango boni bino awa ndenge nini awa balobi na ye biso toza malamu mai toza komela eza ko boma biso eza ko rendre basi stérile donc basi bazobota te stérilité eza malamu te stérilité eza ba niveau mingi eza ya physique spirituel ezali ya mbongo ko stérilité eza ko bota te ko multiplication te donc Élisée salaki nini ezali na 2 rois 2 9 19 hein? Bon 2 rois 2 19 et 20 donc akamati mungwa atie na kati na bandeli ya mai na bandeli ya mai mungwa wana epai rivière epai mai bandaki source wana bandaki akamati mungwa atie na kati ya plateau plat moko boy akeko bwaka ngo kuna mungwa wana et assainir que mai batu ba melaki batu baza kufa sute batu baza sous maladie donc yo ko telema okoloba olobi na kombo ya Yesu olobi na kombo na Yesu otangi 2 rois 2 otangi roi 2 rois 2 olobi nzambe na telemi na kombo na yo Yesu pote mayo na sangisi na mungwa na sali ndenge Eliza salaki na mai ya Jéricho ataki mungwa ataki mungwa na base mungwa wana e purifia ki mai mayo na mungwa nazo sukola e purifia nzoto nanga biloko nyonso mabe oeza na kati na nzoto nanga soki mungu na tiango elongwa na kombo na Yesu elongwa na kombo na Yesu obandi kolongola na sens obandi kolongwa na sens kolongola oza kolongola na kombo na Yesu oza kobela makila na Yesu oza kobela tango oza kosukola oso sukoli na yo nzoto na savon okamati mai otie mungwa otie na kati ya cantine obandi kolongola obandi kosukola obandi kolongola biloko so mabe na nzoto na yo ozongola longoli na kombo tata kombo mama na kombo la Yesu Kristo mama pe ya mwana obendir nzoto na yo pardon na komba papa pe ya mwana pe limu santo et puis na au nom de Jésus obandi ko sukola kolongola tango ko silisa okopangisa te ozeli kauka tango ko kauka ozui l'huile d'olive osambeli nango soko oyebite obengi ngai na koya na ko laksa yo ndenge ni basalaka bo na ko benir yango na sina benisa ya mingi don na kamata yango nde susu wana na pesa na bato msusu okama
okamati huile d'olive opakoli yango na nzoto na yo opakoli na sens pe ozolongola mabe ozoloba tango lobi ya olongoli ya mabe il faut bakisa ya bien olongoli biloko mabe na nzoto na yo obaksi ya bien donc olobi ya mabe ekende ya malamu oyo nyonso olingi na vie na yo esalama na kati na nzoto na yo. Voilà, mungwa yango wana. Mungwa oyo okamati obénir rango epa ezokende place ezokende pour la préfecture na mikanda na yo ozuya mwa mungwa omemi yango mwa muke obwaki yango na préfecture olobi mungwa oyo nazobwaka yango na préfecture nzambe mukanda yo mutosala nzete mutu opesi mutu mayele mayele mutu asala nzete koma papier papa ngana zoya na yeko za mukanda ekoza eloko te oyo ko bloquer vinanga okamati mungwa obwaki ibosa préfecture na mayele kamati obwaki ozokota no bwaka tambuma misato mine mitano ya mukeka na prière toujours na prière oko sala ba biloko nyusu to soza na prière te foza na prière toujours osalango ozo prier alors okamati yango mungwa oyo osukola nango mungwa oyo ozana oyo kapasi na libumu ozomona ke moyen te ozobota te ozana problème ko bota okamati otie mai otie mungwa na kati poignée moko ebele obandi ko sukola libumu na yo ukamati yango obandi tina libumu obandi longola obandi ko briser obandi ko paralyser obandi ko chasser o nyonso ya mabe na kati ya libumu olobi sécheresse elongwa stérilité elongwa na kombo na Yesu akufa na krusu makila na ye esukula libumu nanga elongola stérilité nzambe yozali nzambe ya famille stérilité za na puissance te na kati na libumu nanga na boyango au fini au pakolo pakolo nom de Jésus pakolo nom de Jésus au pakolo sidisi au pakolo na tout ça alokamati l'huile d'olive au bando pakolo susu l'huile d'olive bando pakolo na libumu obandi ko loba nakobota libumu oyo naza ko ordonner yo obimisa mwana mwasi soko lingi mwana mwasi obengi ye obi mwana mwasi yaka epa ozakuna nzambe yaka na libumu nanga soki Pierrette soki Philippine obesi déjà combo au mikolonso ozosa la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu soko osako belela ozako loba soki olobite eloko moyo ko sala mate nzamba sa mukinde na maloba mikonyo sozoloba olamuki na tongo tango ke sukola osisi ko sukola ali uzumungwa obandi ko loba obandi ko sukola libumuno obandi ko frotter ko tia ko longola mabe ko remplacer mwana o remplacer même ba mapasa même ba triplé osala ka bonga pro pakoli mafuta obandi ko benga mwana tu appelles à l'existence ce qui n'existe pas obandi ko benga soki Philippe soki poni déjà kombo ya mwana yo linga so lingi mwana masa so lingi mobali obandi ko benga yaka na kombo na Yesu yaka pour te nzamba lobi il nous a bénis de toutes les sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste et ça na Ephésiens 1:3. Nzambe a béni un biso de toutes les bénédictions, toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Dona kati entrepôt ya Nzambe kuna spirituellement biloko nyonso biso lingi ezakuna. Sokyo bengi angote ko yate. Il faut tendre la main de la foi pour aller prendre tout ce que Dieu nous a donné. Ezali bana na yo bazali kuna. Donc yonde mutu osala par na yo. Yeso sali par na ye etikali par na yo. Yo faut sala par na yo. Yo faut benga l'existence. Ce qui n'existe pas. Il y a un des fois. Appelé à l'existence. Ce qui n'existe pas. Ozana mwana te. Benga kaye. So puna. Ko soko ningi mwana mbali. Luka déjà kombo a mwana. Banda ko benga ye. Banda ko lemba te. Persévérer. Na persévérance wana. Okomona. Mokolo musukrabu. Ozuzemi. Okomona. Oko témoigner monena nzambe. Nzamba kosaka te. Soki alobi. E salamaka. Onyoso alobi. E salamaka. Soki mwana masi benga kaye la foi vient de ce qu'on entend la foi yangwana foi elobaka foi esalaka foi evandaka niete foi balobi bible lobi foi sans les œuvres c'est une foi morte foi is faux na ba œuvre ngo yangwana benga mwana na yo benga bana na yo benga ba mapasa ozona libaleza te benga mobali na yo zwa mai tia mungu kende ko sukola banda ko loba longola mabe longola esprit
célibat, longola célibat, longola célibat, katabalie, renoncer na ki célibat, boya, boya, boya banda ko benga mobali na yo, mobali oyo lingi, mobali oyo lingi, ba Jean oyo lingi, senga ngona nzambe, nzambe azana bana ebele, nzambe na mibali ebele, il faut ce que yo loba, oyo lingi, boya pesa yo, oyo ba soki guna yo te, siko yo ko loba nini, o nzambe pesinga guna nga te, non, ya koko pesa selon motema ne, mais yepe a pesa kabiso posa na biso pote joie na biso za parfait. Benga mobali soki oza lingi mobali azala boy loba oyanga nzambe azabwe azabwe merci le ko opesinga ye olobi qui n'est pas bien qu'une femme soit seule oh nzambe merci na mobali opesinga soki poza mobali ozoluka mwasi obandi koluka olobi mwasi nanga azala boy mais nzambe yo pesa oyo motema no lingi menga na lingi boy mais yo pesa oyo motema lingi mwasi nanga epa yo zali kuna zala motema moto oya kukutana nanga soki tokutana nzela soki tokutana na église soki tokutana na mariage soki tokutana na fête tokutana yango wana ndeko ndima foi yango wana papa mama foi yango wana foi ezate ya kovanda okulela kaka ovandi okono sambela kalera nyuso toboite kosambela toboite. Mais il faut qu'on appeler à une existence qui n'existe pas. Nzambe tanga sangi mokili na ye eloko moko ezala kite alobi yango ne salamaki yope mama foloba yope papa foloba nyoso na kati na bombo na yo oyo nyoso yo lingi oyo nyoso ndenge olingi salama il faut loba soko lobite eloko moko salama te parce que nyoso eza na kati na yo nyoso yo lingi okodo lukango musika te eza na kati na yo par molimo santo eza na kati na yo donc foloba appelle confesser loba boya oya mabe tia ya malamu zala na pensée positive pour te omona loboko na nzambe bana na nzambe nzambe za kosala nzambe za na bomoyi osuko na maya mungwa opakoli l'huile d'olive osuko na maya mungwa opakoli l'huile d'olive omoni kolala kapongi malamu te bandoto mabe kamatanda mamungwa tia na boue ya papier tia na kusena yo omoni ke zala ka bien te banini ba attaque zwa mungwa bwaka na ndako Mungu ayo bozo mona ke ezaka kabomeza na puissance mukolo musu na yo sambela nzamba lobi nango moni mère wana nga na sala mère wana nga na sala ngo mai wana tia sangisa na Mungu eza na signification mingi boyebi pourquoi mai wana ekora okanga salité te ba soki loko mutu akufi il faut ebima mutu soki loko nyoso tu ya mabe il faut bima mai wana e purifiaka esukolaka omona kate même bato so bazana misala mabe bake kuna omona mbala moko biloko na bango na nzoto esidi makasi ndenge pe mai wana za mungwa eza na puissance donc osangisa ngo sukoli e olongola elebo kende pa banganga bakosaka bato banganga bakosala ni awosala mo ba jemo ko bo po manipuler yo opesa ye ba 500 euros ba 1000 euros ba 700 euros yango ya ofele yango mai ofele yango ya ofele bosalela ngo na kondima bosalela ngo na kondima bosalela ngo na kondima biso tosalela kangwa tomonaka tosalela kangwa tozomona ba différence tozomona nzamba zosala tozomona ba délivrance zosala kaka na mungwa kaka na mai kaka na l'huile na eloko mosusu te donc nazongeli yango po ete bato mingi babenga kinga batuna kinga ndena kosala soki bokoki te soki bozo comprendre te bobengi ngai na kolakisa bino ndena kosala tozosala eloko mosusu te eza kisite eza kingangate eza biloko oyo nzamba sali l'huile oyo na ba église nyoso basali la kango l'huile d'olive oyo l'huile d'onction babenga l'huile d'onction yango pour batia kango na ba maladie ba église de réveil to mona ka batia kango na ba maladie mai mutu nyoso sali la mai mungwa oyo église catholique pe sala esali lango ba église mufusu pe esali la kango eza eloko teke o bona boy ko bono eza puissance nango yom tokopesango nakondima non otieli loba ozui 2 rois 2 verset 9 yango nazana 2 rois 2 yango les eaux de Jéricho verset 2 rois 2 nakansi eza verset 19 à 20 les gens de la ville dirent à Élisée voici le séjour de la ville est bon comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux. Il y jeta du sel et dit ainsi, parle l'Éternel, j'assainis ces
taux. Ainsi parle l'Éternel. J'ai assaini ce taux. Ainsi parle Anne. J'assainis ces taux avec le sel. J'assainis ce ventre qui ne donne pas les bébés. J'assainis ce corps qui est malade. J'assainis ce main qui ne touche pas d'argent. J'assainis cet homme qui n'a pas de papier. Je sainis cet homme qui n'a pas de travail. Au nom de Jésus. Ainsi dit l'Éternel. 2 Rois 2, versets 19 à 20. Il apportait un plat neuf et mettait du sel et ils lui apportèrent. Et il alla vers la source de eau, il y jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ce taux, ils n'en proviendront plus ni morts ni stériles. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Boyoki est Nazongela. Les gens de la ville dirent à Élisée, voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Bomoni ayena Élisée ake na mboka ake na séjour na mboka wana na Jéricho. Élisée akomi kuna ndenge na lobaki bayambi e bien. Tant bayambi e bien atuni bango boni bino bango balobi na ye, ah mon Seigneur biso toza bien mais mai oyo tokomela awa eza mabe eza mai wana ezo rendre bato stérile bato bazobota te bato bazokufa. Élisée alobi bomemela ngai plat moko ya sika. Élisée akamati memeli Élisée plat wana ya sika akamati mungwa balobi na botia mungwa na kati bakamati mungwa grossel bakamati mungwa batie na kati ya plateau wana bae bapesi yango na Élisée. Élisée akei ne bandeli na source pa mai ebandaka kuna abwaki mungwa wana et alobi ainsi dit l'Éternel, j'assainis ce taux. Ainsi dit l'Éternel, j'assainis ce taux. Donc on a rendre yango pur et il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Donc les rois écosaient la société, stérilité écosaient la société. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Donc, Yopé osa Élisée, prononcer ma parole na vie na yo. Pour te o assainir, problème ou ezo kotungisa yo. Tanga yango, donc verset à l'élo na pesi à méditation, les alliés 2 Rois 2, verset 19 à 22. 2 Rois 2, versets 19 à 22. 2 Rois 2, versets 19 à 22. Les eaux de Jéricho. Yango. Ils ont inventé Yango et Bible. Oyo Jéricho, oyo Elisa lobaki yope lobango na vina yo. Ndenga lobaki stérilité zalate yope lobango na vina yope ko sala mandenge yoko linga koloba. Ndenge yoko linga koloba, ndenge ko sama. Ndenge Elisa alobi ainsi parle l'Éternel, j'assainis ce taux. Il n'en proviendra plus. Ainsi parle l'Éternel. Na seigneur mayona comme sango propre et ko boma sous te et ko rendre sous bateau stérilité. Et puis ndenge alobaki mayongo pe et komaki propre. Ti ndenge lilobane lobaki mutu moko akufaki te bato bamelaki yango bakomaki bien ndenge yo pe kosala ndenge yo pe mama ndenge yo pe papa okosala na mai oyo mungwa oyo na mai o béni yo moko oza na pouvoir ko bénir mungwa yo moko oza na pouvoir ko bénir mai yo moko oza na pouvoir ko bénir l'huile d'olive pour oza na oyambi yeso comme konzipe mobiki sino molimo santa ko vendre pendant apesi au pouvoir. Alors, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Alors, que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru seulement au nom de non. Donc, moutounion surtout. Oyo andimeli yesu. Azana pouvoir. A commis moi na nzambe. A commis né de nouveau. Donc, a commis nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, Molimo Santo eko vana na kati na ye, Nzamba eko vana na kati na ye. Donc, azana puissance ya kosala nyonso, alongoli kobanga, a compter na motute, a compter kaka na liloba Nzambe na Nzambe ye moko.
oyo nyonso olingi na vie na yo yo moko oza capable ya kosala ngo oza na besoin okende ka epai ya moto songolo opakala amanipule oyo te yo moko oza na pouvoir wana soki ondimi liloba oyo ondimi ke molimo santo aza na kati na oza na pouvoir ya kosala bapaye mosusu bazalaka bayebi nzambe te mais aza tellement na vision na ye aza tellement na courage kasi na pouvoir aza na force omona asali likambo ne et réussir mais bachrétien baza na yesu mais baza na molimo santo mais bayebaka meme te baza na molimo santo balandaka kaka balelaka koleka meme bapaye mosusu bayebi na bango yesu te mais bazosala makambo nzambe aza na bango malgré baza na vie éternelle te mais nzambe aza na bango mais bakosala bamakambo minene mais bino bachrétien boza na nyonso boza kaka kolela bolingi kaka bokendeke epai ya bato bakosa bino bamanipule bino alors que liloba yango oyo biloko nyonso nzambe asali yango ndima puissance eza maloba na yo oyo nyonso yo kolinga esalama ekosalama soki oza na kondima eloko mosusu eza te kondima na liloba kondima ya kaka na liloba nzambe ntango ozosa ndenge 2 Rois 2 verset 19 à 21 à 22 elobi olandi yango osali yango okomona parce que biso tozomona bamiracle nga na ndimi yango bato bazoya kotalanga mpe bazondima tozosala eloko mosusu te yango kaka mpo na nkombo na yesu eloko moko eshwaka te nkombo wana eza likolo ya nkombo nyonso mabolongo nyonso efukamaka mingongo nyonso etatolaka donc na nkombo ya yesu wana na pouvoir oyo biso toza nango eshwaka te donc ata situation oyo eza makasi ndenge nini ata problème oyo eza makasi ndenge nini ata kindoki yango eza makasi ndenge nini na nkombo ya yesu na puissance oyo eza na yesu aeshwaka na ye te donc soki aeshue c'est que yo ye te donc so oza na kondima na liloba na ye oyo alobi osali yango mpenza na kondima sans kobanga sans omoni bien otali bien ke de toute façon ata oza na péché otiki yango orenonce oboyi oconfesse oboyi yango otiki yango otiki nzela no telemi ocontinue tala grâce toza nango ata otikaki nzambe ndenge nini oboyaki ye zongela ye soki ozalaki découragé mpo na bato ndenge nalobaka bato badécourageaka mpo otalaki motu ma opesi confiance na motu oli opesa confiance na ye moko nzambe na liloba na ye ozalaki découragé zonga ye aza na ye confesse péché na yo tika nzela wana zonga na nzela droit akoyamba yo kaka okomona nyonso ekozala malamu yango wana oyo abotaka te liloba yango oyo yesu alobi okobota abe epa nayeba stérile baza te soki ozobota te soki likambo eza maboko ya motu ebe liloba ezali landa yaka na makolo ya yesu vandela eloba ngai nalingi kobota de toute façon motu moko akokanga libota na yo te soki oza na yesu akanga libota na yo na nini donc yesu yango akufaki mpo na nini mpo ozwa kimia te mpo apesa yo nyonso alors libota so ekangama eza mwa temps moke efungwama kende na makolo ya yesu kende mpe loba na libumo na yo loba na libumo na yo ebimisa mwana loba omoni otali libumo olobi yo libumo oyo okopola oza cher okopola mais bimisa vie parce que na salama mpo vie ebima na nzoto na nga loba na libumo na yo ordonner les choses ordonner papa mama yo papa oza na problème akobota ordonner bengana ya mabeti ya bana oza na pouvoir oza na puissance oza de moindre te mutu munene ndenge oza wana oza mutu munene epai ya nzambe na biso mutu amokili akomona yo pamba na biso mutu amokili akonéglige yo me nzambe azomona yo na place moko atie yo papa soki akofungula miso otala place oyo atia yo nakanisi nayebi te soki okokoka soki osala mutu mabe nzambe atia yo na place moko ya munene oza mutu munene mama oza mutu munene papa oza mutu munene oza na place munene oyebi ke nzambe asali likolo na se akosa eloko te sans yo molingami oyebi ke sans yo sans monoko na yo yesu akosa eloko te
Si yo lobité pas au salate, tu te rends compte? Tu te rends compte valeur à ça. Ceux qui ont lobité, ceux qui ont ça de l'autre côté, et l'on m'a fait salamate. Azan a besoin de yo pose un besoin de parce qu'il y a un esprit, Azan a besoin de corps pour se manifester. Il y a un corps, Azan a besoin d'esprit pour au monde le surnaturel. Donc, bino mbalé, boza mutu moko. Okosa ilo ote sanyi. Et pas kosa ilo ote sanyi. T'as la place ni na pesa yo. T'as la place ni na tia yo. Oza de moindre temps, mutu mukila kwa mono pamba. Menzambe oya zo mono. Mama. Esengo koza mwana nzambe. Esengo mingi koyeba nzambe. Kosengo mingi koza mwana na nzambe. Bandeko nanga. Esengo. Esengo leki mbongo. Eleki nyoso. Biluka moki nyoso kotikala. Bambeto, bilamba, tomona rango. Mais Yesu. Zamba pambola bino. Bolanda ngai. Bolanda ngai. Ngai na kangama na liloba. Ngai na ndima liloba. Original. Ngai prophétesse Anne, bokolanda très bientôt émission nanga sur cleboaoriginal.com. Émission, il y a Nzambe, titre nango, nouvelle création. Bon, bakambo échanger, yeso a bengi ngai, donc ce qu'on a ça et là, beaucoup d'émissions nanga, beaucoup tia fois na binonga pe na tia ngai, miracle et salami. Mes bien-aimés, vous allez suivre bientôt mon émission sur la parole de Dieu, une nouvelle émission qui va se titrer Nouvelle création sur cleboaoriginal.com. Oyo bazana kondima bako sangisa kondima na ngai bako mona le boko nza pe miracle nzambe. À très bientôt na cleboaoriginal.com. Zamba pambola bino.